My daily routine. Oyo nasalaka mokolo na mokolo. Every day, I wake up at 6 o'clock. Mikolo nyonso, nalamukaka na 6 heures juste. Then after praying, sima ya losambo, I open my laptop to check for my emails and news. Nafungolaka ordinateur portable na ngai po na kotala ba email na ngai mpe basango. Then after that, I go to the toilet to brush my teeth before I take a hot or cold shower depending on the weather. Kasi na sima na yango, nakendaka na toilet po na konika minu liboso na sukola mai ya moto to ya malili na douche na kotalela klima. After all that, I feed my dog first before I take my breakfast. Na sima ya nyonso wana, na leisaka nanu mbwa na ngai liboso na lia biloko na ngai ya ntongo. If I finish eating, I start to prepare myself to go to work. Soki nasilisi kolia na bandi komibongisa pona kende musala. I take my work uniform from my wardrobe to put on, and I'm ready for work. Nabimisi uniforme na ngai na garde-robe pona lata, nde nabongami pona musala. So I go to my train station, grab a coffee from a shop next to it while I wait for my train. Ale nakei na gare na ngai, na meli mwa kafe tango nazali kozela train na ngai. When I get to work, I meet with Jane the secretary and chat a little bit with her. Then I go upstairs and meet with my colleagues. Soki na komi na musala, tokutani na secrétaire Jane, tobeti mwa masolo, nde na mati ba escalier likolo pe tokutani na baninga mosala. This is James, my best friend. If it wasn't for him, I would not have got this job. Oyo James, moninga na ngai ya motema, soki ezalaki pona ye te, mbele nazwa musala oyo te. My workload depends on what's on the table. Sometimes I'm busy, but most of the times I'm not. Musala na ngai ya mokolo ekipaka oyo eza na mesa. Bambala mususu nasalaka mingi kasi bambala mingi te. If I finish to work, I stop by a local park and run for 20 minutes before I go home. Soki nasilisi musala na lekanaka na park ya quartier pona kima mbangu pona 20 minutes liboso nazonga ndako. End of part 1. Parti ya liboso esuki. Share the video, like and subscribe, write us your comments and suggestions, and all the best.